Bill averti bango. Va profiter de l'image na été bossé lango. Voilà. Ouais, avertissement. Exact. Tu avertis, tu peux suivre nos lettres à blâme. Boya na loyengete keba. Et ngelo banini so au cas où ce qui fait la salle promotion na image ya Bill. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, que na mandenga mukanda. Parce que là c'est clair. Ah ouais, ça émission. Non. Promets ça que faire à cause ça la bongo te parce que des Bill a kebisi bango. So ba sala ngona ndenga loyenge ba kena ndenga justice. Ba kena ndenga justice. Oh, mais si go mon boy na e parce que bino bolimbo salaire ya boy image na ye bo sali. So bo me ko sala ngo promotion te. Bo area lo ba ki bino bo fingi. Mais faire à la promotion na kombo ya Bill te. C'est fini la dynastie. Au cas où à sali. Na cas où à sali yango, il est to ke na justice. Donc faire to ke na ba so ke na justice, c'est-à-dire que non Bill a kofunda faire. C'est ça. Oui, parce que abimi c'est lo na sa accord nanga. Et ça na bongo. Donc il faut que tu samba pona ni obimisi yo finganga. Bongo travailler na motoki nanga. Ngana za motoki makila na hote. Nana linga étouffé étoile ya Bill Clinton. Au moni siko makamonga na ndolo ba ko est-ce que na makamande ko na biso façon mabela loba. Est-ce que pas mamo ndeko na biso façon mabela lobi ngombe bakunda bakombo ba Bill Clinton ba sele ba tufe ba étoile na bango. Nous bozolanda mamu vasco lobaki. Savoir quoi na makambo. Merci mon alongoli ketcha zo la ka. Zo tala ngote na poto zo saka. Mais siko ba nous ba zo ngolo kutande parce que Vasco c'est ferry. Vasco ba ko ya mai mona ferry. Exemple mon appelle ce qui a sauvé Nina et Ngolo Abela na iPhone il faut ça la façon nous en affaire. Et toi la Bible tu fais toi la Bible. Oh tu fais monte que arata ku to Bible azo seleyo. Po Bible arata po Bible seli ba succès na ye normal Bible na mito akombo Bible to abela ko ba 20 ba sali ba succès ba komona mote ba wera a JB ne Bible laza. Bible era au parti n'époque na ba ngazala ngité. Banda d'abord carrière faire ko la banda na débit le ba to soutenir ga. Deuxième fois carrière mo ya mawa. Tout soutenir en haut. Elle doit avoir carrière la Bible, la brutalité. Fait que tu bandes au soutenir, bandes la maison mère, bandes la gagner 4x4. Elle n'a pas fait, fallait les faire, yo le on est. On a sigo, il a fallu les faire, yo le on clé boulot. Mbotena biso, ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika eko bongo la makambo. Ngai na libota na ngai totinda kambongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave na koki kotindela bandeko na ngai mbongo ko banda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko na koki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis na kobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. En collaboration avec Scène Wave, je vous offre un crédit gratuit de 10 € à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Scène Wave et utilisez mon code promo Lokamba pour obtenir vos 10 € gratuits. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir amis fidèles, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi. Je pense que vous êtes en train, n'est-ce pas, de suivre cette émission Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner les informations sur l'actualité musicale. Mesdames et messieurs, moi c'est votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Dans cette émission, nous avons pas mal récits comme invités. Au nom des fondés qui nous parvient du groupe Samouraï de Bill Clinton. Nous allons parler beaucoup de sujets, mesdames et messieurs, d'actualité. Quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester connectés parce que vous aurez pas mal des informations à travers cette émission. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'artiste Bill Clinton? Est-ce que Bill Clinton aurait porté plainte contre Ferré Gola Jésus de Néance? Trouvez Bango dans cette émission parce qu'il y a quand même des bras de fer entre Bill Clinton et Ferré Gola. Il y a un monnaie lelo quand même par rapport à mes réseaux sociaux. Bill Clinton a siliki catégoriquement contre l'artiste Ferré Gola. Est-ce que justice est la poursuite judiciaire les alliés à niveau ya Ferré Gola? Est-ce que tantôt Bill Clinton a sepelité qui va utiliser l'image naïe? Est-ce qu'il a porté plainte contre son frère qui est l'artiste Ferré Gola? Jésus de Néance, parce que moi Mbotumbuteza roninga na ba réseaux sociaux. En tout cas, bozala calme pour dans cette émission, bien sûr avec mon invité. Mais avant tout, je dis merci à toutes ces personnes au Bazotalabiso déjà en scène intimement, à commencer par le tout-puissant, l'honorable moi Miradiabou qui nous suit depuis Kenya, Nairobi. Topesi moi Miradiabou Mbote et puis big salutation à couple moi Miradiabou. Merci encore une fois au DG Christian Lomoto qui nous suit en direct de Kinshasa. Toujours GIS compagnie au Salam Sala pour les Congolais, donc ils ont offert Congolais Misala, donc Marambebele côté Tali assainissement, il y a Mbokanabiso comme on a Bopeto, donc GIS total respect, mesdames et messieurs, Koto Marambo Ngindi Yango, Koto Marambo Ngindinde Yango. Fongolanga Chan Tozana fondé le père, envoyé spécial de Bill Clinton. Celui qui a vu le père a vu le fils. Fondé le père. Archevêque, 3 fois. Envoyé spécial. Tout ça, 8h, 9h déjà parce qu'il fait froid. Mbouleto Beta. Bonjour, Fondé. Ouais, bonjour, archevêque. Mike Lokamba, 3 fois archevêque. Bonne santé, papa Nangai. Par la grâce de Dieu, nous Lula na Lula bana mosene dangwe Bill Clinton a pissé mboti. D'abord on a pissé mes condoléances. La famille Makinis. C'est une flore Makinis. Bazaba famille Morona. Maman Bonheur. J'espère que on a tous les événements on a pissé. Namona qui même na coulisses. Même na francophonie, na verser, Asaï na Maman Bonheur. Na conférence de presse, na concert au Shonama Tongé. Donc il y a
que na ochaka na statut tout le temps parce que azali bina yanga kati mes condoléances petit nanga molimo ne pe ma kimia gentillesse na yo et me mauti na lola quoi en tout cas mes condoléances à famille na bino et après si mbote pas honorable et même Mulumba honorable même Mulumba to tonga funa mwana ba maman def jelo nzeta dollar na ebio sur la rôle téléphone et autorité morale Jimmy Jelo zalaka pemi na def jelo zala wana dit et Rodriguez Moke le silencieux de la ville Rodriguez Moke le silencieux de la ville mutumoko be et petit danga Rodriguez Erzen on a star na nga sika na fula za na poto nga na manager de petit na Rodriguez Erzen et nasi bato linga fondé le père et honorable Dodis Mandungu honorable Dodis Mandungu merci très bien. Bonne santé à Billy Kinton, bon mouvement samouraï. Ils ont évolué comment jusqu'à présent? Ouais, mon seigneur d'Angwe, tu as toujours na kata Lola, mon seigneur tu as na showgaze na les millionnaires dimanche, tu as na frère na biso gaze ma oité donc et makamutu ils ont évolué très bien, tu as na studio, tu as préparé les bango plan B. Donc mbata mukolo. Babylone a venu aussi mbaté hein. Te oyo siko to beta on a. Babylone a venu aussi mbaté. Je les canons parce que Bill, côté la Bill, même la clip est trop agressive, le voilà. Moi, intimidation, le roi que non, générique, il faut bêta, il faut frapper. Intimidation, crise, intimidation, et par la suite, au monde, il est qui n'en cave. À part qui est, non stress, non stress, ils ont bien j'espère que vous avez une conférence de presse. Moutaï ko bimazo a charge à makamwana to kana bien a été. Et tellement déjà moi c'est dans moi il a pas les bosso, moi zonga souci mais ala gité. Ya mon ki logo et ça la giro to benda signer zonga. Mais face le plan B et c'est logo ce que to beta on makanisi mususu. Donc na makanisa kanda donc na makanisa bangunza. Do wane ko ratete parce que dans makamba bangunza. Très bien. Ouais. Est-ce que vous avez dit que l'année va vers la fin hein? Donc, s'il faudrait aujourd'hui tout ça, un terme bilan, il y a Bill Kinton, bilan en 2023. Vous êtes satisfait de la réalisation il y a Bill parce que Naïbi que autant que l'anga, oui, Bill a presté la francophonie. Oui, je sais, mais en fait, la carrière. Il y a Bill Kinton en termes de réalisation exacte en 2023. Non. Bill a béni sauté, concert production de banda bobetité. Non, Guinée ça ma famille Guinée arabe Guinée ma famille. Mais comment ça contrat Guinée ara famille. Ozo contrat ngo. Bingisi lobi bingisi za famille ma famille. Te biso beta masola Guinée. Lokamba s'il vous plaît. Biso basenga biso. Mo ba mise congolais ba kenda ko nebele ba tuna ba muta emba hélicoptère. Donc identité tikala ya mwana. Mais balobate mais merci na hérité watana be moto na tembe. Ndé muta yego bisa ba ongi. Cette monsieur là azali. Obino boluka. Eh ba yego mona epeli sous na. C'est monsieur là. C'est monsieur là. Wana nani yubongo hérité. Muto bino boluka kazali. Nabi hérité ne muta a expliquer ba bon. Oui, parce que ba tuna ba ozolo bon oui rançon na beta plusieurs fois na Guinée. Mais tantôt tout na 20 son était eh tout ne pas hérité tellement hérité que Bill aza vie nae aza massa nae muta ko dévoiler ce gabit non Bill Kinton faire beta na Guinée. Te faire lo ba Bill te. Faire ba tout ne mamba Bill ko lo ba te. Bill na lo mamba faire parce que Bill aza nzambe a mo seigneur na pom na mutu te. Faire c'est 12 malins. Comme déjà landaka. 12 malins c'est-à-dire quoi? Mais comme on est 12 malins. Bill comme on est mon seigneur d'Angwe. Faut pas différencier. On peut faire Jésus de nuances. Jésus de nuances, ça n'est pas mon Seigneur. Quoi c'est-à-dire? Papa de Seigneur. Jésus est mon Nzambe. Ah ok non bongo. Mais c'est quoi tu le bani? Tu vois la musique ici. Kasi yango on a. Eh ba ke ba ko tuna de hitsa oloba. Mon Nzambe ko bomba secret papa na ye. Et puis au bandi biso très chaud hein. Mais toi ça déjà né tout que ndra bon. Tu es chaud. Mais oui. Mais moi faut bonima que faire goal na carrière na l'équipe na distance ya musica. Non le kuta. Le kuta comment? Oui, le kuta. En termes de réalisation, en termes de nion surtout. En termes de réalisation. Bila l'équipe ferré. Bila l'équipe ferré. Ouais to bando okende.
bila kenda chana kan et silika na suika na D yango esuki na monde et ça un événement motelegi foot tangela nga faire côté nga zenité pour ba salle mo ya miki lubaka des événements faire elegi kana chan non ko négliger Zenith té o en son beta o jibe na beta parce que ça ba salle ba to beta là ozo ba mukie mais bino dabo beti ya combien eleki yango mais le kamba ba te belé ba zo envier ba kene kana chan na génération c'est des musiciens des king ba kenda c'est fini dans le bible nalobi ko beta na bakana bashan na bengsi bino bengsi parmi bino ba artiste msu bazali za na problème siko zo ko on ka futa mbongo telo ko la c'est pas que na futa mbongo lo esala kuno ko futa nini donc bill azana mbongo futa tetolo na tuni Zenith producteur a monani manager ba futa lo mbongo siko kana chan ko futa nini est-ce que biko déranger mitema bat na banda na ko déranger ba ngo ba ke bill en terme de carrière à l'équipe fait rigola mais l'équipe fait au faire et moi et bila leki na carrière surtout bano ken un à Congo bila zo sponsor à makasa o lekaye bila za numéro 1 à sponsor faire za tuki 8e contrat ya faire na bralima na contrat bila brako ya faire là ozo ba bila zo sponsor faire zo sponsor te faire yeko zo na retard za na quartier la te mais a ozo là comme ça ça carrière solo bila za na maison mais azo pe azo kas balongo sponsor te c'est la mo non bil brakongo e lukakaye na katia les marquis bazana ba faire mais faire peut faut bralime lukaye pour bil kinton ba yeko zo na katia les marquis Ndé Bill ba longolie ayeko signer contrat ya faire ya bralima na contrat ya faire kota 4 fois na contrat Bill yemo wa yebi 1 na Kishasa comment ça nande na mais kasi yo na mbongo en termes de revenus oui parce que faire ozana no salaire ndeni ya olega parce que ba wera ba dekuna ba jibe na ba kofi ozo salaire olega ndeni mais Bill azaki yemoko bango ba so 12 Bill azo bunza bango yemoko tolongwana na ozo babila zaki moko fe lo mida zaki wa viena biso daba longola ka bango Bill batika ye mona bra Congo ayo zo na passation ya ba longola ba do ba yeko ko nettoyer batika ne roi moko non ba kofi ba longola magamba ba moni mo be ba quadre viena biso quadre respect na lo bile ma moni ke songa mbeli peut il vient longola te mundele ndem da sala mukanda longola bango yo longola ne place pesa ombon est-ce musique ba futa bango est-ce que ministère na biso futa ba musicien place aux autres $30,000 yo longandeni ata ba kiso na 15,000 mais là ozolo ba faire pardon bien l'équipe fait rigola en termes de carrière na CV banda ba banda tilelo CV ouais tokena en termes d'album ouais au kopesa biso album oyo l'équipe ya fait rigola Bill Clinton aza chanté c'est animateur mais on voit déjà mokili aza na ba chaîne éducatif Bill Clinton na imba ba sans papier yebisanga nzemba faire éducatif ba to ko yo ngona bana Bill Clinton imba sans papier que mwana ayeba kuba j'ai créé le monde mwana il faut luka mbongo faire imba banzembo ya bolingo éducatif ba chanson patriote non seulement ka bolingo ba chanson patriote aimba pour na est ya mboka na te Bill ba imba na est ya zoba donc là ozoke nanga bongo ngapi na opesa ba est ezalaki pona faire ete ezalaki tozo yema pona makila ya bandeko na biso ndenge faire azolela mutoki ya makila ezalaki tozo lela ba makila bandeko na biso mutoki ya makila na ete boza ba provocateur hein ya bino nini soki fait azolela mbongo na ye ba futi ete ya bino seconde ete c'est le kamba biso to salini mais siko ozobandela ngo apuna mais nani ngo atindaki ya loba bongo papa na ngai mairoka yubongo na bagoloa ebo bis bango na ba samurai bon ba ebongo na mboko ba masha mumen na mboko yo telema bagoloa na ba samurai mais goloa po ya goloa azaki na samurai zira nanu lelo ba masha mumen na lo biboy wewa matana wewa biboy boba wewa oh la la ba wewa nde baza ba samurai c'est no o me bila kumisa bango asela bango nzimbo wala bande kwa bil c'est no bino o me masha mumen no moto otika la ndeni baba ndeko na biso yebi teki ba goloa baza ebele le bata faire rigola ba goloa baza ebele te eza collectif ba majorité na musique c'est wera nso na jibe mpiana nde to kabola ba branche wera na jibe non Bill Clinton de moyen na ba samurai et lelo to comment azaye moto zona ba wario que je n'empêche pas mbote belé ba wario et les king fallait pour pas ouais to beta et tout ça bon na ba spirit spiritas ba spiritas
héritier Watanabe Motonate, l'homme le chemin de la gloire. Kalaming était déjà donc déjà l'artiste était en Afrique du Sud, il est déjà de retour à Kinshasa. Je crois bien que un de ces 4 matins Bozoa déjà annonce il y a sortie officielle mondiale de cet album Chemin de la gloire. Merci. Le combat est facile quand tu connais. Kureru Manu, le combat qui donc makambo yo kama le combat. Le combat est facile. C'est que c'est-à-dire que le combat est facile nanani. Mais il faut y bayango mailo. Le combat est facile nazo bunda combat yango. Azala kana adversaire té. Parce que Azaye Moko, yo kuta comme adversaire à Bilguna Arafat, ça va mettre la chose de Bill Clinton. Mais yo za local. Et lo bokangama nonga. Mais to ba kumisa bino. Ba pisco ba na Bill Clinton. Arafat déjà kufa personnam. Et tira la. Et lo botika nonga yangwana peso kanga bino. Besoin avancer te besoin évoluer. C'est le azo frapper Bill. Te wana c'est mon collègue ko kote na bitumate ya zu da 12. Ye na teaka yi. Na yebisa ka sele yo boy. Toi tu es mon collègue. Il faut que la paix à mon Seigneur, on nous a promis à 12 malins. Na teyaka na bin nzambe alimbisaka bato. Bill Clinton aza savant aza roi. Aza nzambe po senga na za pap. Ba mba yo nguma melanga. Bill Clinton aza mo Seigneur na za pap. Fondé. Nga na za pap parce que mo Seigneur ngwe Bill Clinton aza Jésus aza nzambe. OK. Seigneur aza na conquérante parce que nzambe aza na conquérante. Voilà. Pesa no point de vue na yo entre nani Fali na Ferregola. Selon ba fanatique. Parce que tu as bana winge ba soutenir entre bango na bango. Ça bon te mabe. Oh. Parce que pesa un point de vue na yo. On a muta au travail ma casse do yo za maele était na classe. To comme bomba maele na non. Puis toi ba congolais, nous sommes toi ba congolais. Tout ça ba étranger té. Fali faire hériter Watanabe Bill Clinton ba sala no pono nera mboka. Mais il faut que la muta ça la paix muta et c'est époque na ils ont brûlé parce que époque muta étoile. Et c'est le coup là mon pépé va kangangote. Est-ce que nous avons peut-être un mythe Fali Poupa? C'est Fali Poupa. Parce que nous avons boyani, nous avons boyani ferré. Tiens. Bango ba le ferré parce que na ndenge ya polémique, mais na ndenge normal ba bi que Fali Poupa a un avantage. Sans polémique. Fanatique d'autres là na ndenge malam, na ndenge mabete même bango mo ba goloa ba zo na Fali na ferré ba tchai na mythe na. Ba comparer. Réponse est Zalani. Ceux qui ont lobby faire et complexé. Faut que non la musique c'est Fali Poupa. Faire oui, faire à perda déjà qui fait faire à la tasse boko. Qui faire de soutenir faire pour faire à perda qui fait oui. Olingolo bani par là. Qui fait au biso de soutenir pour abondisa Fali et ça qui fait à l'élo. Qui fait à l'élo musique elle soutenir faire comme un sentiment. De bino wenge soutenir faire abondisa Fali à l'époque. À l'époque. Si les lois sont soutenir fait banda d'abord carrière faire école la banda na débit si le ba soutenir ega de ce roi carrière mo ya mawa tout soutenir yango ya tout ba carrière ba bible bima na brutalité te faire que banda ko soutenir banda na maison mère banda na ko wenye 4x4 parce que banda ko zo bakana ya banda na 4x4 au pi petit ya wenye 4x4 au kabwana ba répéter ko toi yé place au kende te ba ko benda ba maison mère moi na mawa ba kina le marquis moi na mawa simbita ki quartier la te na mawa. Aïe, on a premier disque ça s'interdit, bah producteur a bimi Namawa. Si les lots va soutenir Namawa. Il y a tellement de Bill Clinton la brutalité, il y a Lélo, Ibe, donc Moutao soutenir était. Où est Bill a tangi, où est Ratangi na Jibe, il y a 4-4. Bon. Donc Bill a tanga, où est Rana Jibe. Bill a tanga, où est Rana Jibe. Bila kota na 4-4 ça bon c'est dit plusieurs de monde va salama ya mo na ça trop confiance na Bill Clinton so Bila tangi ou Jiba tangi wera lelo azawap lelo Bill Clinton azaka kombo Bill Clinton et parce que musa to lingito luka Bill to zoi wap kana ndaku nae non et bon parce que un artiste va louer na ndaku et bon francophonie zo kaya na ba evre no salade francophonie luka Bill papa comme sous contrat francophonie batwana ba succès ba lugi ba date ya bango mo ya force au tia ba on a stade de Martyrs sans francophonie tena na date malgré tout mon remerciement ya nani ya Vivendité et remixer ka Falina un artiste chanteuse pas Bill remixer des personnes na Barbara Pravi mais oui parce que on a remixement Vivendi mais tout le monde a Bill té donc non il va écouter pour mte lo mutu ezala que Bill qui tourne sous contrat il y a francophonie fali pour azana contrat francophonie na Barbara les reste ba força ba date
Bon, on fait voilà. Faire comme invité le roi Batunio sur la date les 4. Il y a clôture té. Il y a clôture ba force. Oui, ça là qui soit nini. Ils a les 4 ligne bêta. Il y a clôture ba force rendre des dates pour bâtir là. Donc forcer succès ba force en monter. Faire ce qu'on a mis au monde sur le forcer succès. Fallait forcer succès. Est-ce fallait forcer succès. Solo ba boye ko ta makasi vraiment voilà. Yo a fait sur le micro. Kola na micro te. Est-ce que fallait pour pas forcer succès. Un forcer au moniteur que faire aki où la date na clôture fallait aboyina. Aboyina était professionnel atika bet. Aki kuna aki le babilo ko bato kanaité bato yoka. Aki le babilo balo. À la palais du peuple. Bato yoka bioka. Et talibino na nini? Et talibiso taki ba fanatique de la musique. Quand des mots bila za fanatique à faire. Te faire nada fanatique. Musique congolaise ba to ba fanatique à Bill Clinton parce que bon beta c'est Bill Clinton. Et ali kamoko kutamo na autoroute ba kotinzela mabe ba. Batu na gite na chetani gola ezani. Ki Bill Clinton te ba monde ba za fanatique à Bill. Musique congolaise c'est Bill Clinton. Muta sala honneur ya musique même ba style bimi le belé c'est Bill Clinton. Mais il y a un moment comme ça fali pour parce que ça complexité. Obi fali pour ba tunaye. So na Congo le na koloba na neze monsieur génie aloba nani Bill Clinton ça complexe donc ça complexe atatonate de ko alobi to biso se to beta ba musique le za Bill Clinton yo ko boya siko Bill Clinton ndengeni e fifa le kwa Bill Clinton ba le kwa Bill Clinton pour na succès à disque pour na ba œuvre Bill Clinton na sala pour na ba style à Bill c'est un roi double king Est-ce que Bill Clinton a jusqu'au jour d'aujourd'hui un grand animateur oui Delibela. Est-ce que Bill Clinton en 2023? Ouais. Tozobi nani na Bill. Maintenant ce que plan B, ils ont bien makalati. Ah toto zela les sous-sunde. Mais toto zela ils disent que mon peut être si ma pas formule 7 na et héritier Watanabe. Bon dynastie pe dynastie et œuvre na biso nem tezo be. Dynastie ba carte rose. Wana liboso ye wana koma. Na dynastie 1. Dynastie 1 on a les Simbate. Dynastie 1 Simbate ndeni ba carte rose. Ba carte rose on est bête la Bible. Bibi de la reine il a fallu poupa et ces cartes roses on est bête la tête ndai héritier Watanabe oh parce que c'est pas force à ngote bafle batindra ngona makasité tika ya moko et c'est biso ndenge RDN ça basi mango bimaka batindra ngo ebet parce que force à succès tika succès et ya moko et ya ngo Bill Clinton bango ba bakaza na succès ndene be événement nous ça mboka ya makasi bazwaka Bill Clinton faut zo bango. Il faut faire dans sous contrat à francophonie pour y avoir un succès. Pour ne pas Bill. Pour ne pas Bill. Même c'est non il fait un mois donné il s'est retiré bah au bon de là quand même. Ah ben au bon de là bango a se retiré na nini bango mo baloba les choses que bango mo baloba nini que biso to boy na biso to zongisi mbongo. Est-ce que la néo nazolanda mutu la bango be ngai na États-Unis lobi fonde lukuta. Ok, c'est on a financé à Zalagate, financé à poche na moko. Allez, nous avons ça la grâce. Bah yo forcé date à clôture. Oh, toke zo auto blendé. Bah pesi so $80,000 et l'équipe mission nyoso. Nous avons né singa na bango mo zo kanga bango na kingo. Stade de 20 mai ya binoté. Bah c'est va sélectionner bino nyoso mission nyoso. Bah wera ba fabricas berité Watanabe. Yo c'est la message pour la mission na aller. Nous avons bon kende. Baninga bazongi na bango ba moni yango na sanse kanya ke kota inante ale yo ke kulela kuna banda na beta francophonie na zo mbongo te mutoki makila nanga nani atinda ki na makambo et déranger bino et déranger biso te déranger ne ba fanatique na ye ayokisi bango soni po ba fanatique ba ndolo ba mama lukuta biso déranger biso na nini bango ne ba mimba ta lukuta parce que bango na ba fanatique na ye na bato ya tinda na TV ba lobaki nini ba pesa biso $80,000 ya leka tous les missions congolais ngana yebisa ba na bité lukuta. Il y a 3 ministères congolais, sur 4 au bateau caché. Si je ne trompe pas, 4 ou 3, Bill Clinton, Fali, Poupa, Barba, Kanae, Maître Gims. Les restes, c'est un carburant. Bateau caché, dans le bagage yango. Bateau pour nous faire à Betagnon. Est-ce que nous avons le faire moi lobby? Nous avons le bâtiment. Faire moi. Biso le bagage va passer faire bon tout le monde. Biso le bagage va passer faire $80,000, mais faire moi le bagage nani. Singana moi kanye na kingo. Que mamuto ginanga ya makila. Tozoliate, bandana beta francophonie na liate même au stade où il y avait mais comment ministère le rôle à faire un professionnel
na niveau ya ferré. Est-ce que Bill Gitol fali pour hériter au longolé na ndaku na yepe na bete événement bon amener no fele. Papa. Tout ça bien on va professionnel non? Parce que bon on va tirer on dépôt nga va Bill Gitol na sala magamba to na presse fondé ni fondé presse tika. Mieux fana na ndaku kumpe sa valeur. Parce que ferré un grand musicien, chanteur. Nous sommes nini batuna ba ochenerere. Bah, azo travailler sur na giférete, a comment travailler na sentiment ya fanatique. Pour na nini bureau koti mbutu bureau koti ndoti. Do bureau zo ba na soutien fanatique ba na le soutien. Biso à leur époque tozaki na collectif maison mère. Donc ça dit so to le kana TV, to ke lo belaga uniquement makambe ba fan club. Que wera a okitana changu. Bazo wera okena fan club monde arabe na changu. Wera zona bana mumbele, wera na fan club solo la bien. Monde zagi na ko pesa programme mouvement te. Programme mouvement ezana ba porte-parole la bango eza directeur ya nani ya kwa ya marketing azali. Oyo azo zo charge na bango. Bako tinda porte-parole yo que no pesa programme mais fanatique. Akoye ko le ba fanatique notre sala réunion na barboé na bexi tous les fanatiques mais les ba fanatique na affaire donc ba déborder route. Donc, on a fanatique à un programme en mouvement. Porte-parole sur l'Obani. Donc, bureau côté mbutu. Allez, moi, faire un bureau exact pour faire un petit trône en fanatique. Essentiel à terre, pour mon musique, il dit on m'a fait à CPLI. À Tebo, à mon il à Canada, à CPLI. À Tebo, à mon moi, on a à CPLI. À mon iba na msus. À bossa nique, garçon plaisir de moudi fois les gars TV. Na trésor congolais maintenant qu'est-ce que tu bête siga boy tu bête boy ba tu na bout fois par na bango so va porte parole yo monki moi ba suki valeur qui ferré exacté allez ba comment zo ndenge mona batwana donc ezo sala bien tête selon yo comme on ba saper ba zo le bel affaire rigola c'est ça la bête pour ni mutu na zo opinion na ye bon qu'est-ce que ça ba saper bil pas ça na ba saper voilà fali pour pas ça na ba saper na on a ekeko aza peut pas hériter mais ba saper o ba to zo mona ba yebi za s'appelle le par apparemment il y a le port de la SAP apparemment. Le port de la SAP baza moko mais ba kabona sigo. Muzé kindingu ekeko ba on appelle la musée au Kebisa Bill non? Au Kebisa Bill ni musée ça na problème. Problème. Ça déjà na problème au Kebisa Bill ni. Problème. Musée moi ça na maladie ça na problème. Yo Kebisa Bill. Et c'est Bill au Kebisa na Congo. Musée Bella. Mais yo mo yo katela ngashini lo ba bete ya na problème na zolo na lolem. Au Kebisa Bill ba ni. Est-ce que musée peut na pour faire écouter moi banga bill musée faire yé moko abanga bill faire banga bill comme étant qui et qui faire moi yebi pour ni banga bill bana début jusqu'à la fin bill ko ya uzandenge nini ya ta diable donc mbango mo yebi bill c'est trop mais bisanga te faire banga bill na eloko nini o ezana kati ya bill pour faire banga est-ce que yo yebi apparence ou comment mission ya apparence te nyonso ya bill qui tourne bangi saka bango nyonso apparence te bill qui tourne apparence te pour bill qui tourne na nyonso bill qui tourne te si yo tambolo mono ya bill est-ce que on a bill ata mona sécurité yekuta tika sécurité ke luwa mutu moko parce que mutu ko la musée so ya zimbata bill na façon azana ngo akoma sunde ni c'est très grave oh là là donc ngana zokela ba mama yo zo bana ko banga bon ya robeta bila beta ya nyonso bila beta bato mais ya nyonso musique eza robeta te quand même oh et bon musique musée beta la musique mais c'est musée beta musique yene mtazo tinda bango yo ngo ba ke faire na lobby major bato tout bazo faire na mambone na tie faire parce que bango baza pembe na faire kozala pembe na faire c'est que faire mtoti na bango c'est moi ngana mama msula lobaka soki bila d'accord na ngato abanga na chombo fondé wana ko lobate ah merci praise soki omoni mama msula yo loba na yesu ko loba c'est que bila c'est bila féliciter ah fondo c'est l'analyse kitoko mais wana ko lobate mais musée batika ba c'est la analyse ba finga ka ba finga est-ce que que banda début jusqu'à la fin ba finga ka bato est-ce que ba finga trophée Fabregas za utukozwa namona kiwe ah est-ce que Fabregas za nini Fabregas za ko soutenir ba on na stade Martina ba est-ce que ba on fingele nini trophée manzanza poni mutema likuna donc keto ya faire musée qui ndingu na yokela ba mawa mais c'est la musique pas wenge makamone za nangote wenge telo ba kese muso simba benete wenge za boende tout anande boy yo yenga na ye c'est l'esprit bon on a senti que maman beta bango ekoti na tele émission na moni pena noko muso aleli pekiza porte parole bien ekoti donc ngana bon ngana yo zo bundo mote muta bundanga ye mo ezanga ngane na za pap bino boza basango donc ngane na za na kuva na Rome
donc bino nde boza bana boza ba pasteur boza ba acolyte donc ngane na za pape Fantomas na limwaka. Très bien, tout sur le plan B de Bill Clinton. Plan parce B. que au Petro, tout là nos démarches à plan B, c'est comment? Oui. Ba featuring ezali ou bien ayembi kaka abwaki ou bien ayembi? Non ba surprise. Plan B lo na liboso to beta on esprit denda na ndinga kanda. Na Bill azan pour ça c'est déchaîné encore une fois. Donc ya ko la donc moni bakandango et utu avant attendre lettre ya Bill Clinton ou a posté dans les réseaux sociaux place autoroyé est-ce que ba fundi ferego là que pense Bill Clinton pour le moment dans le dossier à dynastie et surtout dans le générique où il y a Boaraki. Alors na lingto yana na bakanda qu'est-ce qui s'est passé réellement pour beaucoup mon bras de fer oyo kandango utu placé ni. Non, biso d'abord quand on a sur ba générique ça pour ba fanatique parce que ba fanatique ba zaina nzala na biso moto. Et deuxièmement, ils ana pona et donc eloko to ndo salango et salamité ndo salango libanda parce que Billington a yibi maele na nde kanda na toke na ngosiko. Ils ana on cadre à footer. Pour na fanatique. Donc pour na projet, na biso ndo beta ngo ngeza eloko kanda. Mais comme ba comprendre eloko mote ya ngonde to yena ngosiko na ndenga ya kanda wa mbote wampa. Voilà. Bill Clinton ko se retire la dynastie pour na yo. Ezalaki idée malam. Zai délivrance. Délivrance. Mais apparemment tout le monde ba communicateur ya fait gola ba igolo ba keno voilà. Bill Clinton ba bongisi na fait gola, Bill Clinton a tielo boko asengi pour que ba zong sina dynastie ba zong sai. Ah. On a bata biloba lobat. Bill Clinton a isenga faire. Bill Clinton era longwa que non ko kolongolango te na bima te bongo te Bill Clinton d'abord mayolo kamba d'abord so fanda ici kana baninga moninga malam d'abord atanga komba moninga na ndenga na simate pe na ndenga mabete ngande na lela mayolo kamba boy so na place mo batanga komona ndenga fona hotel melango na yebisa otro na za ba journaliste belenga na bunda po na bino na linga te mtatanga parce que na lingi bino trop bino be linto lingana un bon camarade awo ngate muningana za mabe pa zona mabe Bill Clinton azangina ba ningana pour na projet mais bato zo na ba olinga été OK do iloko selama na ngwana ba olinga été mais Bill Clinton za influence ya makasi ya koleka ba na kombo na pour na projet. OK parce que mutali boso ba sosaki pour na projet fanda bozaki Bill Clinton mutali boso na monaki comment est-ce que faire Bill na bali fanto a faire na parler oui na parler ba kena placement ya ngoba ba yeba gate ya ngona yebisaka bango ba yebiti ba petita nga bo yebite bino bozo ko bebele ba goloire ngai nazana bakambo ebele o bino bokoka te makambo nini ngozana ngotsusu bozana bana mike boyebi na mama musique te biso bani makambo yo kala do tozana expérience mambo kala faire Bill Clinton ba yebani faire ebi ki Bill Clinton do bino boyo ko batelo ko mabata projet yeba pesi Bill pour na baseli projet mutali boso Bill Clinton pour projet fanda babandi ko bengana ba pesi projet valeur bango ba kote ba kenda na banganda baso na otonga Bill oh ebandaka na bongo ebandaka oyo bino bongo na ba TVT bana bando tonga papa do faire na sele yo par son nom faire na sele au place ko kende bakenda yazo laksanine yazo lokasa yemuta ko simisa disque wana biso to ko simisa tout wana nani wana est-ce qu'il fait na mengana lobaka nazo loba kombo a faire na sele yo awate bazotonga Bill mais si on a tanga kombo ya nani Mike yo ebia ndeni ngolo so ebisko ni nazo bela na mai fondi mela ipo bazakana nani. OK donc Bill a ebisa yango Bill a ebisa ngate ngasi place le comment c'est yo to kutana ko be de butu ngana Bill Clinton ngano ko tukuta ba kombe de butu mutu na biso ya Afrique d'ici do millionnaire nani o ayaka odoza na bakutana Mohamed Moleka Mohamed on appelle ça bambote na ba prêtre bango moko do mai wesa Bill batambongo tozala na Bill pas Mohamed na résidence Mohamed Moleka na ba prêtre ba wesa Bill abi mais baturu ba batu mabe tambongo Mohamed Moleka baturu ba batu ba nini ni bino bo sala projet mais bango ba otika na siwa tonga kabino nde place go Bill azali ko la sko mutama Bill azali sava ngona babenga ye monseigneur azama ye le belé ndenge sko yiko meka esprit na bango na générique ameka na atala na esprit na bango soki o ya zo yoka eze ngona ba bango na générique ba itomboka wera premier piège allez ba ko yimbala mo monde ba ko Bill do ala piège bango donc mutama yele ya umuke ba tala petse bo yeba gate mambo so ko lubaka boko sangane belé mais bando ba makambo ezanga sens ngana bando ya ko ba makambo ezanga sens bando ko esa bino do Bill yaka comme na piège
ngana piéger bango na tela mayele na bango parce que déjà oyoki likambo ba yebiso pona nzele no moko libanda mais comme lukela nzele ba infraction mais osola na nzele bien na bandenga ba gentil ozo kwa mayele mo ebima nde to yoko bimisa bango là babwa ki wera ensemble nde to tasiko attitude yoko changer makambo to no yoka yango yundi de Bilgington ayiko entre celle na faire na boyaki c'est le bac to la fait au nzele pas faire pour avoir boire Vincent bilo oh ngana misi à faire projet à faire mais générer abiso to sala c'est le zana drobo ba non faire amuto après ça te to zana lo to ko pesa wera parce que wera biso to bana wera projet za bana wenge normalement netinga normal pour nanga ce ko boba boba ba umba le shibena wera parce que zaki projet bana wenge mais comme de boire Vincent ba on faire le bi c'est le bito zela Vincent et to zela faire des bits a commencé comme on makambo na zoyoka yango yo OK donc banoyo ba ipo ba dimnenga zo de comme Bilgington ezala kola or ici la raté so ma tala so mati bandero ko mika b mona de bandero lenginga oh yo pesos ozo tsabil na place oyo azali na place oyo lamso bil mbe azo mona ke note bil azali so ina ba chanter na ina tsango te pa ba ke fali pour bazali kolo oh so tena ba chanter na ina ba ke bil azawana te pona ina ndima ke fali aleki na mito parce que yo pona yo pour le moment muto a dépassé Bilgington azate oh e bon na leki ba animateur ba kufa ba to betra soumizité c'est le comme mutakayu ba ningane ba mususu ngwa ba yo sale so eloko te mais si le to boka kala mingte abwa ki lo mo bien abwa ki ni na ba problème azana ba problème ba tena troisième so ina suite faire dynastie azana ba souci abeza ba souci tabi wana ndeko na ye ça dit vidéo ya motema moko te ngaku na ba ki vidéo na tala ki na lectino ça na vidéo ya non na ba ki mon collègue souffrir bongo a souffrir bongo na ba ki ya za collègue na nga a souffrir parce que abande ko yoka ngate na yebisa ki landa seigneur parce que nzambe alimbisaka bato to betela mama ba ko musuna nzela ko loba po ni nzamba salinga bonzo ndo sali péché mais nzamba yoke lo kandate akolimbisa ndenge Bilgington azali Bilgington ko sala mabe au finye mais so bokutani abosani yango atalaki mobile kolanda 12 malete 12 malete azamabe ale uzwi 12 ya wenge nese kolanda 12 te mais kolanda Jésus kolanda 12 malete landa seigneur nana beti c'est le 12 mais ferret ah bon obi abete 12 pour nini pona po sele yo apesa ki bango conseil na makambo ba procès uti oleka sele yo apesi mona mai na conseil chez ta fille à partir de l'ande ndenge sele atanga ikomo ya fali ke fali mona mai na nga bandal depuis bango komo ya fali balinga yoka te ne place mabe uti okopana otema lokamba ola place comme sele ba ke boka na liste donc na troisième liste po atangi komo ya fali alobi ke fali po paza mona mai na nga boma mona mai na bandal bango sele yo asaka wario oui ni sai pamba pa bagolo pamba tika mambonde ale ye moko fere aweleli ko benga sele po ebike sele yo akoya ko dévoiler ba secret na télé na vidéo na sala bi sele yo tena na suite fin yango na volume 1 dynastie de volume 1 et bimina na passe affiche yango na passe 3 ebimaka et obimaka papa mon colonie non viens na biso papa chéri na pese mbode viens na biso bal de match mamadou daya bal de match te umela oui mamadou arishwa daya fresh na welobe achuda embela fresha mamadou a consommer te viens na biso cardozo mwamba consommer libanga na cardozo mwamba aussi bado matins vient nga Gigal Kaska Songo que je salue honorable on dit madame na mère na biso atikara biso ba Afrique du Sud libanga ne pesa na kati OK et ça après ndenge mo dynastie ezokende po na ba na dynastie na ba nso ba bali ba ko pe ba boti et bimaite et bon so sele bimaka déjà c'est le âge naza na ngoti à 10 ans dynastie non il est provocateur ma tumboli hein. Oh, c'est 10 ans. Oh non. Ezobima. Déjà, pour votre information, Dynastie D. Non. Dynastie D1, déjà, précommande déjà, je crois, déjà, Bandaki les 6, sortie officielle, ils ont les 13. Dynastie DD, je crois, précommande de Gozala le 20, et puis sortie officielle de Gozala le 27, si je ne me trompe pas. Là, vous avez ça va 10 ans, Banini, donc voilà. Bazote que la biso, les autres bazote que la biso, so na kata saki sa mutu. Engloban. Oya liboso, ye wana koma na ye le padre.
souci na bino ezaka ke no pour faire abona ye ko zong selo ka souci na biso ça que générique on a mutelinga to la dynastie ya no bis faire abona ye aboyi te bill ne mutaboyi non bill a se retiraka après un moment donné l'air bill a moni en plein nango que dynastie comme prêt à obima bill a bondeli faire regola non bill qui tourne le baki bioyi na conseil de beta ina magampane arbi non faire regola mona mainanga bimisa générique c'est ça. Parce que générique c'est là. Mais il y en a bien faire abona ye. Non non comme kasi ba wa na selo na roi David Oboka wa générique. Abona ye. Bozo bimisa sardine sa mutu. Est-ce que wenge za bongo wenge générique ne za base ya disque. C'est le yo za chanteur te, aza animateur bo to na 3e. Il faut ne c'est le générique na nefe banda ko beta sikoyo. Po bata mona ke dynastie chaque promotion de dynastie za générique yango zo beta déjà. Et za chanteur c'est le na 3e volume za chanteur. Très bien. Pour mon Bill à ces pellites ndenge baboy ko bimsa générique na yem. Ya yo kan ndenge Bill azolela. Azolela ta le but a vérité. Yoka, allez-y. Natanga poste ya Bill Clinton. Et pour na mon place on a habité sur les menaces, il y a justice ou comment? Bill Alobi, tes amis sont des anges que Dieu a placés pour t'aider. Mais dans les consciences comme tu te sens fort d'atteindre les niveaux auxquels tu n'es pas qualifié, reste avec les locaux qui te roulent toujours dans l'erreur. Voilà, premier paragraphe. Voilà. Tout développé dans le premier paragraphe, il y a Bill Clinton. Après, tu as le deuxième paragraphe et puis troisième paragraphe. Bill Clinton a dit que non, voilà, Zambie a pessibi bangonzela pour que ba aider faire rigola. Qu'est-ce que ça veut dire? Ba aider faire attaque ba ange, ba aider faire en quoi na makambu nini? Faire rigola to ebi asala carrière musicale nae sans pourtant senga le songe pas ya Bill ni tete pas ya seleyo quand même. Mais les lots les bozolo ba Bill azolo ba que non, Zambie atindi atindaki bango pour ba aider faire rigola. Ba aider comment? Nga na bisera bino mayelo comme na sala ka peka émission awa na bi idée dynastie oyo premier jour azora Bill albango ezela te poto sala et projet na biso to bundisa mutu moko to tombola oferi mais ezela projet que oyo eko tombola Kla Wenge moni Bill mako kitona komi faire idée na ezaki ba soutenir ye po ya bundisa Rafali. Ah bon? Mais tellement na makanisi na ye ezala kola na makanisi comme madame millionnaire de faire ça donc makanisi a faire ayebaki aza danger. Voilà. Pour la moni bilabi dans les consciences comme tu te le sens comme tu te sens fort d'atteindre les niveaux auxquels tu n'es pas qualifié. Oui, nous sommes déjà forts. Nous sommes forts, ça va falloir. Après il reste avec les locaux. Les locaux bah c'est Léo. Que voilà, reste avec tes locaux qui te roulent toujours dans les rêves. Nan bana baloko ni. Mais c'est le na lobi de c'est le ba tchaka na verre. Ça va c'est le ba tchaka na verre. Et ma molo no zolo ba c'est le ya ce que pas Bill ya lo ba pena que. Te wana mon ami mikolo na côté là ipona yokele mawati. Ba tina mikolo ngam na lobela magam na ko sulu ba tene museki ndiko mo finga yo la nete museki ndinga lobi que c'est le na beta yo na se munen mukeli kolo munen. C'est le mange ici, il mange ici, il mange bilialia. Ngam na mo côté le. Très bien, oza menace c'est no yo. Non. Mais ne profite pas de mon image pour faire ta promotion. Et avertir kaka. Wenge maintenant c'est Bill avertir bango. Va profiter de l'image na été bossé lango. Voilà. Ouais, avertissement. Exact. Tu avertis tu peux une lettre à blâme. Boya na lo yengete keba. Et nini so au cas où ce qui fait la sali promotion na image à Bill. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ba okena mandenga mukandati. Papa ça là so clair ah ouais ça mission. Non. Promesse que faire ko sala ngo bongo te parce que da Bill kebisi bango so ba sala ngona ndinga lo ba kena ndinga justice. Ba kena ndinga justice. Oh. Mais si go mun aboyi na ye parce que bino bolimbo salaire ya boyi image na ye bo sali so bo me ko sala ngo promotion te bo area lo ba ki bino bo fingier. Il y a ça responsable alors bibo bimisa bo ko finga ye yo côté li bango te. Maintenant ba décision ngo komi so ki ke bino bo sali promotion na ye bo kena justice. Ah, vous avez noté que Bill a quand ça fait rataille. Bill a quand ça fait non, Bill a quand ça fait. Maman na wenge za raté, maman na qu'il. Na wenge maman za raté. Mais d'abord ba moi, vient sonner comme to benga, ba vient na ba benga ba oganye là-bas. Wenge makamo za raté, wenge to quand ça na raté, wenge to gena nenga famille. Mais là vous ba mambu ya justice, au sala lision na nini. Non, justice ba façon ebelé. Nzambe pas ko sala justice na ye. Mais faire à la promotion na kombo ya Bill té.
c'est fini la dynastie. Au cas où asali. Na cas où asali yango, wana itobi ba procédure to kenango. Procédure nini? Mais ngana tuna lobi justice ba façon belé justice. Asali yango te. Komela mu. Non, na lobi yango. Komela maloba te tout ça devant la télévision. C'est clair, to landeli maloba bi, to landeli maloba mo sene dango Bill Clinton. Oui. Au cas où on est l'ingolo ba belé to kenango na justice. Donc faire to kenango na ba solo kenango justice ali que non, Bill akofunda faire. C'est ça non? Oui, parce que abimi c'est là où on a ça accord nanga. Et vous avez bongo. Ils ont bongo. Ah bon? Ouais. De quoi on doit on a coup de bateau normal. Ah, et bon fait yo bimisa géné. Oh ba non so lo bango, yo bimisi géné ndenia solo bila kena justice. Boke po ba kanga mutute, mais to ke po tsiko to ndo samba pona ni yo bimisi yo finganga. Olingo travailler na mutoki nanga. Ngana za mutoki makila na hote. Place ni faire a finga Bill. Faire a finga Bill te. Yo bi yo finganga. Ozolo ba bongo. Image biso to zabal quoi image. Et battu bateau au finga, parce que image na ito, ba musée qui ba finga ba mona bonanda wa finga. Vous approche quand même ya ferreté. Na stade de Marty musée au kota faire au kota. Faire ami musée. Ba sisi ba kena ndako. Ah. So zai bat musuna ni loba. Na stade na 20 mai faire au kota musée au kota ba yambani. Ba sisi ba kena ndako. Lité ya kanda zo loba ngo, ye zo finga bato. Mais chance net ndeko na ngalite ya kanda na landie. Merci à toi. Hier, à la fanatique à Bila. Okay. Oui, na landie. Hier, net va nous répondre sur na comprendre que un jour à Ozon on est ka samouraï. Pour alobi ba brutalité na ma tout aza Bill Clinton. Na landie na émission mo asali ya. Alobi habillé aza Bill Clinton. Bill Clinton, o sala nga rien. Zo wande azane mwana Bill Clinton. Donc hier na ko répondre sous ya aza liki na nga mwana nga et aza petit na nga. Toké na deuxième paragraphe. Non, troisième je crois. Deuxième Zala qui ne profite pas de mon image pour faire ta promotion. Voilà, toqué dans le troisième paragraphe. En attendant, je vous réserve un maxi single intitulé Plan B pour satisfaire mes fans dessus de vos complots organisés pour étouffer mon étoile. Place one en tout cas, ils ont dit biso et bendinga vraiment na makani sebele. Nana linga étouffé étoile ya Bill Clinton. Au moni siko makamonga na ndolo ba ko esiko na makamande ko na biso Vasco Mabela loba. Est-ce ko ba mamo ndeko na biso Vasco Mabela lobi ngombe bakunda bakombo ba Bill Clinton ba sele bo atufe ba étoile na bango. Buno bozolanda mamu Vasco lobaki. Ça voir quoi na makamande. Merci mona longoli ketcha zo la ka. Zo tala ngote na poto zo saka. Otali ba image. Mais siko batno ba zo ngolu kutande parce que Vasco c'est ferry. Vasco ba ko ya mai mona ferry. Exemple mon appelle ce qui a sauvé Nina Epso Ngolo Abela na iPhone il va zala na Vasco nous en affaire Vasco ko sa mama bo wazo nini babilo ke atekudu mise na bango mo finga rabat na TV atena ne preuve lobi ye akufela bana mi balé na soki na mwasi soki tema au devoir démentir ngo muta démentir ngo azate et toi la Bible ko tu fais toi la Bible te oh tu fais monte que arata ku tu Bible azo seleo pour Bill Arata, Bill a sali ba succès na ye normal Bill na mito comme wa Bill Clinton ya belo ndiko ba 20 ba sali ba succès ba komona mote ba wera ba jibe ne be Bill aza Bill era au parti n'époque na ye bango azala yité et le temps oyo au lepu ya parti à côté de distraction ne fallait soit qu'un avantage Bill comme on est ça donc yo ngo ba kendenge Vasco lo ba que non ba musicien mususu ba kunda so ba kunda bango Bill ba bindombe c'est Léo voilà ils ont solo mais to zongo lu kutandenge nini. Ah papa bon ko kanga mutundoki boye atayo moko. Est-ce que biso to kangina ndoki? Mais ce qu'on a à propos de Bill, là on va déjà que non pour satisfaire mes fans dessus de vos complots organisés pour étouffer mon étoile. Ça la légion à nini ngana comprendre. Bill Clinton za mutamayele. Ça la légion à nini pour na. C'est ça on a biso ngaku dans ko lo ba te fanatique ba lo po bango moni ba golo bango ba ya ka ofinga. Ba ya ka ko po au moins, parce que quand tu fais toi la moto dans sens c'est dans Zolba. Bill aujourd'hui a aussi la carrière nae également aussi avec l'artiste Ferregola. Bah quoi tu fais ce qu'on yo. Moi je dis que pour ça les projets mais on des projets pour ça il faut au financer étoile parce que projet la dynastie ça il faut tomber le look. Mais on des projets on a tout soutenir yo bima au final étoile la biso. Elle est tellement Bill azama kako mukolo rataka tapte. Yaunda dendi a sauté. Pour secret nzete mutayo bango makako. Parce que Bill a ebi secret nzete. Yamuke Bill a dendi. Ale muninga na ye olala ndela ete akwa tsa isongi atika le batie na 40e.
Très bien. Donc, c'est dans le 4e paragraphe. Comme vous m'avez négligé, sache que je suis le précurseur de la 5e génération. Moulakisi, Moubandisi. Invaincu. Voilà. Moubandisi, les précurseurs, Moutabanda. Et Balekaoki, Bambisa Mine, Babimi, c'est la 5e génération. Savoir quoi aujourd'hui? Tout ça, on a pour ça les lots. Bill a chapeauté, toi on a pour ça les lots, Batmabina, toi on a pour ça les lots. Mais Bill déjà c'est la carrière, mais carrière continue parce que non carrière ils ont continué. Moutaleki ba né au Bill a sala na succès azate. Ba faire ba sali ba succès te. Bill qui tola kangi 10 ans de succès na ye. Faire sali succès te. Oh, est-ce que faire sali succès 10 ans le ko la Bill? Faire ça maman wa boîte. On a to ozonga na maison mais comment? Kasi ko oh papa. Surtout bandi au calculer ba né faire succès 10 ans limité. Bill a 10 ans na ye on a marqué. Faire na 10 ans marketé. Mouta marqué na 10 ans na ba chanter. Faire marketé papa. Boni boyeko. Na lozo faire marketé. Na maison merte. Na 10 ans faire à longwe Bill à longwe. Mouta marqué c'est Bill. Bon, na carrière il y a na carrière. Na carrière solo ya ba mi balé. Faire marketé. Faire ça na ta o koyaki. Est-ce que peut-être faire na ta mo koyaki yo na isute. Et comme koyaki. Si comme il faut ba kende, oh Simba Ben na mutoki ya makila. Mais ce que Bill a 10 ans on a 10 ans de succès. Na 10 ans de succès on a Bill Keba festival à Mani mutafongola bango Bill Clinton. Festival à Mani na 2010 Congolais yebi angote. Wana toke kuta frère na biso inosbi na PC bambote. Kuna na S mutabete na biso solo ndeko na 10 ans. Na beta bino ba histoire ba tabete na 2010. Mutabeta solo to na soliste te mutabete biso ndeko na biso 10 ans. Oyo aza frère voilà. Wana frère na biso inosbi basa kuna na S. Na 10 ans wana Bill Clinton a que Shana Khan. Pour FIFA ils ont refusé un bon hôtel. Faut mon ba œuvre non makambo sala. Faut mon musala na yo. Et na 10 ans on a Bill est le seul jeune où il y a sponsor, il y a les gars masse et tout. Alors ceux qui disent que Cagliari a fait goal vaut 10 fois que c'est lui celle de Bill Clinton. Mais dans le moment combien de fois faire a marqué carrière par rapport à Bill Bill a une trace à les faire. Tant que nous avons une polémique, Bill a une trace à les faire. A un cahier d'adresse à ma casse à les faire. Bill a président de la République dans le Bill. Bill a président de la République. Bill a une adresse, cahier d'adresse à ma casse. Mais il y a les faire dans la carrière. Pour Zénith, c'est pour nous battre tout. C'est tel que la salle à sport. Il faut que FIFA mo bazoa. Ok, faut FIFA bon. Donc le deuxième mission c'est Fali pour Mdaouti FIFA. Donc mon colo fait bah besoin de canachan et tout le faire comme migrant. Ah donc pour on dit ma faire faut besoin de chan. Oh mais c'est mondial. Oh et bon on est anin. Et ça stade de martyr. Que bana to sangani biso so bana ba commune mo to ye. Wana ba talo na monde entier. Faire bozoboye lelo calendrier bimi hein tournée américaine. Il y a bima kaka faire il y a bileza. Biso pe bimi. Ya biso ku bima kate. Eh biso non, il y a biso des arabons te, il y a biso to landelaka. To bien na basal. Non, il y a biso to stora to na voyage. Mais faire ba calendrier on bimi lelo te. Et bien il y a 4e calendrier. Donc to bima kaka. To ba kosa leka. Oh, mais c'est fali pour mon calendrier na stora fali pour bazala mboka boy. Azana biso de la bon biso tete lo kena Guinée ba bagate. Ngane na otande ba vidéo na les amis de Bill Clinton na tini ba groupe na tini na bino de boyo komona. Est-ce boyo to kene eh to pena ba voyage. Boye bate ba calendrier za makambo kala. Ezalo ko pesi nga examen calendrier na biso monde do calendrier à foot. Obandi ko komate mona mayira nga le 4 France de obeta na Brésil. Calendrier za mutu. Ezate fona komango na papier belé po bato mona te oza malukuta. Atika musique à l'okuta. Abeta musique wa fallait azobeta musique à ça l'okuta. Faire ça la musique à l'okuta. Est-ce que 20 mai à la giaye? Il y a le deuxième stade na 20 mai à la giaye. Activité politique. Sigo. Est-ce que ça giaye? Ndeni le deuxième stade. C'est ça l'okuta be ya solo. Les autres ben kambo zo mona ke non mais azo ça musique à l'okuta. Makambo ngana so mona bato so mona. Si aya ko loba yango ke. Très bien. Si aya ko loba yango ke. O eza deuxième stade nanga. Ezaki yo moko ezaki héritier Wera Fabregas JB. Ba wa mona ngona sans te. Concert na bino nyonso yo ke la vidéo. O na bengisi ba Gaulois. Do Wera beta defa ba Gaulois. Très bien. Voilà, merci Fondé les Pères. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je pense que tout a été dit dans cette émission.
Je crois que Tozongisayo prochainement. Tobengisa parce que Toki que Bill a fâché à lobby que soit harmonie. Soit harmonie son Fantomas soda mulongo il faut la promotion a reporté plainte. Papi foya. Ou type ko confirmer ko affirmer pe ko confirmer que voilà au cas où bâtir image ya Bill Clinton justice d'abord justice ya Nzambe na justice ya mokili et kokata. Très bien. Mot de la fin et là on est toute unité au Baksa. Non, nous se dit aussi ici ba samouraï. Na monde pena ba golo ba iniwa, ba inayo. Te bango ba ata bango ba inanga nini ba ibigena lobela bomba vérité bango yana malukuta. Ba vérité ba wario nde ba ba vérité. Wata bata vérité, wata za na Afrique d'ici c'est yoko malubaki yango. Moni calendrier ité. Mazawa. Fala za na voix mon calendrier na Sigo makamba botolo batene so de lobi lukuta. Lukuta nyango ba calendrier lukuta. To to yo za na voyage. To yo lo mamba lukuta te, misika lukuta eza lususu. Ba trouve ba lobi que non, so qui bil courant za qui bien ande qu'on a fait gola faire Rome maépé ba salatel au monde à niveau États-Unis. Ah. Bil kuta na États-Unis de bosso affaire. Et de bangote. Vient à biso quadra, bakuta na bil appartement vient à biso quadra. Na maison blanche kuna. Au faire ma bil États-Unis bila commande na bamboko na devant faire ali bosso faire pourquoi mais un problème de ba lelo ce que faire bila osali pour faire ça la production quand même biso peut ba produire te ya faire tout le monde na bando okende bato okende fabrica za kende na mission États-Unis bato lobagita mais non fait pas tout ma mission États-Unis avant concert il y a moi mon 4 personnes sur 6 personnes ça là bien ils arrivent 4 temps ils arrivent à 13 à 15 ils arrivent à 15 mais quand on dolinde akende bo ayi balongola ki oh on dit azokumiye baté ata grand musicien faut longola kiwana donc adiembela ka massa donc monde nga adiembela siko fala zo raté on ngo diembela zo raté faut diembela pena bien ko simba ya wate simba fali awa yo simba ngo fali awa chabo okende Fondé merci nous sommes arrivés à la fin Kolobanini. Ouais, numéro de téléphone est à plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 Sobei fondé les pères ya manga moko. C'est le c'est mon collègue Mikolo nga pourquoi so c'est les anakin olimo boire émission Té pour bangaka rien oh yemo ya bien oh yemo ya bien ngana kanda wa mbote wampa ese ngunza ba meka kae apa bino ma bangunza ngana nani we mais ngana yo mona ngate de vene mana bangunza na kiseso makolongulu omona ngote na ba TV ingeta oh ngana za mona bangunza na kiseso kuna tokana ba ganyo na biso kuna na seba na do kuna po kota une foza la fantomas po olega ndeni na makolongulu banzube yokota yo do foza la mutwa yakanda wa mbote wampa. C'est mon collègue. Malgré tout, on a comme chef net à longue d'apporter par la faire. Est-ce que bien qu'il y a un peu de musique qui est dans ce pays là, pardon, c'est le à la Libalamuki à ressemble peut transfert le plus transfert le plus cher. Le plus cher. Ah, Kokate, c'est l'homme dans la note guitare et pas Maya Kamba. Et bon, on a aussi mon déni. À ressemble peut n'a pas que Karachi. À ressemble Botolo Bill. À ressemble. Ah? À ressemble. Il y a mon caillou 200 et 300 euros pour on a passe. Il faut ça 5 cailloux. Bozo, il y a ça quand même, non? Tout le temps, d'abord, on a félicité dans un monde assez loin. On a félicité dans un salon de coiffure. On a tout le temps aux États-Unis. Et ça pour les États-Unis, ça dans la porte aux États-Unis. Moutoune au comme on est massacré Marco Mopanzisa, moi dans minute dans Ottawa. Na Ottawa. Il y a na longue qui chasse qui malamo Canada. Marco Mopanzisa. Marco. Oh, Marco. Marco Mopanzisa. Ça n'a pas bien affilé, non? Il n'est pas filé. Ah, ça n'a mis dans le Canada. Fabregas, qui n'est pas Ibrator, qui n'est pas filé. Ouais, ça c'est mon ami Azana Ottawa. Ottawa. Côté mère Azali. Sigo, c'est Léo. A qui n'est pas tout. Il y a pas États-Unis qui n'est pas eu catastrophe dans la salle où tu bateau. Azu micro bandi oyem. Na Grèce n'est pas qu'il y a un restaurant moni bateau. Ba restaurant na ba micro ça on a ba frère algo ngana yana ipa luka na continue ça so na moni 10 personnes mo bazaki bien invité na bandi oyembela ba nzembo na tchango pe internet de c'est le ça ah ça bon yemo massa nga ebit ça c'est mon ami malgré toi ça supporter par la faire azami non mais que c'est mes collègues na nga musala yezaki porter parole à faire ngana zaki pas billet collègue na yo bo travail na yo
il y a ça porte-parole à faire et on a chargé la communication à Bill Clinton. Non, toi même métier. Oh, on a sens où on en est. Donc, il y a un c'est lui comment porte-parole à faire. Mais micro basa soute ba yo kanate. Ba yo micro ba yo kanate ko la nana te ba yo kanate na ini faire au kanate. So c'est le lobby avec na TV à Simbi Bilo mon ma bête. Te wana nga suna ile na ninga fo. Comment mozolo ba. Te wana ako ko soute mito za ba buke da mine. Po aza suna muta kote la te muta no kote le na ba finga e. Ya posta ba muzeki ndi wana na page ndende ba finga Bill. Na mona we. Ah siko tout ekomi ya e. Mboa simbwa. Mboa simbwa likelemba. Likelemba o. Très bien. Voilà. Remerciements pour aujourd'hui. Toka bon. Mauvais Serge Bambé, papa social, citoyen européen. Junior Tonda Boande et au magistrat fiscal le respect. Mon colonel Aimé Liwanga. Mon colonel Aimé Liwanga que j'ai sali. Et mon major Jackie Sandoku. Mère Nangamo Solagitoko. Mon major Jackie Sandoku. Boss Arsenal la gloire. Ou l'élifort fondé au Bogangate, vous avez pas mal comme la telle autre boss Arsenal la gloire, agence Arsenal la gloire na Chikwanza. Donc mon colo tokeni Luanda et au Saranate. Ah wazana ngona kato, wazana option Angile. Boss Arsenal la gloire, agence Arsenal la gloire. Ah, agence? Ouais, agence. Mais au Lexango ouais, au Solana boss, malamon message comme Maïlo Kambaye. Toi il y en a 4 3. Voilà, azoya 4 mois oyo au kutane boss Arsenal à Solagitoko. Voilà. Et Pablo Kini. Parce que 1000 euros, c'est chaque fin. Il y a écoute le côté. Tu as comme dans 15 remorques. D'accord. Donc, boss Pablo Kini, le grand déclara. Fils Pablo Kini. Il faut salaire et matin. Ouais. Et matin. Peine au coup, est-ce qu'on a boss non Bouba? Non Bouba. On dit ma. Bouba. Donc, quand on a boss Arsenal la gloire, na oyana yo yamba epé awa boss mo très simple. Atiki pe paquet na ya po ba boss Luanda ba kabali sute. Ba mona ba fonga mali supo comment okabana matata na utatonner. Luanda mbonga za na ebi ba comment utatonner. Ba comment utatonner. Luanda otindra na ebite Luanda na muta otina mu kamar boss. Te ba boss Pablo Kini le grand déclaré à Luanda. Nga mo ba boss ba zonga na ba Kinshasa wa. Ba zonga wa ba vina biso Didi Kinon ba sombla ba palais. Ba nana ko tuza silo ba Willy Mouchen. Ba nani ba Lomoto DG hein. Ba Christian Lomoto. C'est pas patron bazare suna Luanda. Christian Lomoto. Mon temps peut une espèce boy. 10 000 balles. Hein? Il y a Georges Moudiango mais mon vieux révérend. Total respect Christian Lomoto. Voilà, merci. On se retrouve prochainement pour émission Moussou Sika. Merci encore une fois. Merci Maïlo Kamba. Et je pense que ceux qui nous est allés, Kozanga Terobenga Biso, Oizanda Kunai. Pap. Bato balingi basa la droit de réponse. Namaloba Oyo fondé à l'Ekiawa. Akosa te imo mutayebi. So bo monike boza lésé, boza dérangé. So bo monike mamwebela lobi a weza lokuta. À l'endroit où bino tout bozali, où vous êtes concerné. Donc, le plateau est très ouvert. Donc, ils ont un moto nyon sur tout. Il y a un peu de casse pour le longolango. Droit de réponse, il faut y avoir clair ma casse pour le longolango. Là, vous avez fait. Il fallait les faire. Il fallait les faire. Il y a longolango. Clé, boulot. Bon, aujourd'hui, je suis comme étant journaliste. Je n'ai pas sa point de vue. Je n'ai pas sa point de vue sur la analyste. Très bien. Alors, côté Batoison dit que Ferré, Bila Leki, la carrière. C'est là où les bas blessent. Mais on a expliqué, faire expliquer la carrière, il y a Ferré sur l'équipe, il y a une carrière d'adresse. Très bien. On a expliqué la carrière d'adresse, on a expliqué. On a expliqué que Ferré pas qu'il y a Kanachan. Pour biso ndima. Pour ceux qui ont place, on a offert na Kanachan. Bino boy sanga logo ni l'équipe, événement ni l'équipe na Kanachan, na francophonie. Bon, déjà, na Kinshasa, na belo mo eleki, na kino en termes de production scénique, stade de Maxi. Tu vois, avec Kamapa boya yango déjà. Kamapa benga yango comment mo bona B1. Kamapa ça pas Kamapa tem ta sali. Kamapa tem ta sali musique. On a ça la sport. Tous la président biso Fatia Osai la biso. Côté à côté parler du peuple, ne place. Même beaucoup de toni ça. Beaucoup de peu autour ça plus de 120 000 personnes au fait rigolo là. Toni ça dans stade. Le Kamba 120 000 anini 40 000 personnes. 40 c'est demi-terrain. Oh, mais quand c'est demi Bato ba yaki ndeli boso. Monde ba tebele bazo kotana ba billet na bango ba sombi ba billet. Nanga somba billet. Oh, bato kote ko se ko fait le billet. Oh, lokamba. Bango mo ba bimisi ba secret que to fongoli. Ye moko kuta fani bona ba police azo ba fongola po. Non. Oh, to mona ba vidéo mais ne ba tega fongola porte. Mutura bango kutu, mutura bango mo ba sali voice alobi lokamba pardon kanga fanatique ba comprendre.
pas comprendre pas mesurer mai na mafuta pour mafuta comme mafuta ezaki mai donc fallait ça mai moi na babota na temba kufa rapide donc ma cesse mais ngana ebisote mutu na bango moko directeur marketing na bango asali voice lobby mbongo ya bato tozoi de futa na stade Marty ezongi te po concert bato akoti ofele ba voice yo circuler bato akoti ofele ye moko prêtre na bango afandi boye na ba police na ba mbwa ayebi te bato filmer ye moni kitala bato ne bango ba trayer azolo ba gebo fongola porte bato kota mais trésor congolais ko boya ba audio na big ezai montage ndenge ni eza voix na yo voix montage de web yo komi do fait pour muda imiter ba do fait bula matadi pardon, pardon, bonne énergie. Voilà, merci. Merci mesdames et messieurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin, le temps nous est imparti. Merci à tout le monde qui a regardé cette émission, merci à vous tous, vous qui avez, n'est-ce pas, suivi cette émission du début jusqu'à la fin, et toute la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie derrière la caméra. Il s'appelle Fils Nzouzi. Merci pour votre travail. Merci encore une fois à notre invité qui nous parvient du groupe Samouraï de Bill Clinton, fondé les pères. Donc, nous rejoignons prochainement. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ouais. Et d'ici là, non, mon ami Francis Souessé, très bien, à Ferland, et Socrate Joël Souessé aux États-Unis, petit frère Joël, le banquier Joël Souessé, Socrate, Francis Souessé, mon ami d'enfance. Félicitations, mère Abouti, à Ferland. Très bien. À la prochaine. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré na l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.